Merci beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux à Rolanda. Émission Tala Lelo, na Fimbo na Fimbo. Ezalingaï, toujours le combattant de la presse congolaise. Les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain. Botalatala, Tala Lelo, Botalatala. Tous en a invité Nangaï, comme d'habitude, Ken Piana Makizembe. Ya Pito, Nenga Babenga Kaye. Nous avons tous arabes bamingo bebaki à travers mais on sait nabino bo s'abonner mingi vraiment na chaîne nabino Fimbu na Fimbu na ebi ke batutu batala rabiso. Merci beaucoup na kadinanga ya Gilumbu couple mo responsable na kati ya Bruxelles et pourquoi pas na un monsieur qui se respecte Joël Ntimba na kati ya Chicago na États-Unis. Joël Ntimba un monsieur qui se respecte et na pesa susumbote bongo na ya Willy Moucheni code ya mboka Fortini Tangama na bakota la biso partout dans le monde. Les pétroliers Pito Mavungu, merci beaucoup na yo. Na les blancs de Bruxelles, gaz na gaz encore et toujours. Ba yebi Ken Piana. Mbote. Ouais, bonjour, Julien Botaratala. Bonjour na les blancs de Bruxelles. Gaz na gaz. Joël Salambi na peso bambote ser na Pauline Lumumba. Vient dans Louison Mbata, en tout cas, vient dans Koko Arafat. Papi Pedro ya Palmera Moulamba. Papi Pedro ya Palmera Moulamba, wana baba couple responsable. Wana ifoto tchaka bango, mupanzi, na pesi ba Congolais nyo surtout. Bozola na biso bambote, en tout cas, na linga abino makasi. Surtout ba fanatique tout, ya Ken Piana, ba tutu bo sepela na Ken Piana, ba tunyo surtout na pesi bino vraiment bambote, ba abonné na biso fidèle. Merci Gilles Botalatala, Vélizon Mbata, en tout cas, Zeti Kiri, Véro Kiri, Oncle Patrick Amissi, Napesi Bino Bambote Belé, Oncle Patrick Amissi Ama Gilène, Oncle Ogi Kingombe, Napesi Bino Bambote Belé. Voilà. Merci aussi, Napesi Bambote Bongo, na couple moko ya malamu eza bongo na Canada. Mbo pyramide ya mwasi na Laetitia Kitolo, en tout cas la pesi no mbo Laetitia Kitolo et la carte qui gagne Bijou Masinga de Ekena de Daman. La carte qui gagne Bijou Masinga, Charmant Maswako, Mireille Malela et Bota la biso partout Ken Piana. Santé non ndenge nini nanu. Ouais, santé très bien. Nangolo Nzambe, Nzambe ganda abate la rabiso, Nzambe nda pesa biso souffle de vie. Nzambe nda lobaka okoksa lundi au monango, mardi au monango, mercredi au monango, janvier au monango, février au monango, mars au monango, parce que chaque date, chaque mois, eza na liste ya baliwa nango eke ezalaka. Chaque année, eza na liste ya baliwa nango. Ndenge moko chaque année eza na événement nango, chaque année eza na batu oyo nzamba pokamaka pona élévation, eza na chaque année oyo nzambe pa pokamaka pona chute ya batu mususu. Nzambe azo bénir makambo na yo, nzambe azo peso souffle de vie, nzambe azo lakisa au mois janvier, nzambe azo lakisa yo tongo ya lundi, nzambe wana zwa toujours lokumu. Merci beaucoup nzambe zwa lokumu. Joyeux anniversaire à Violette Dinganga kana sucre. Ah, Violette Dinganga kana sucre. Botalatala atombele bambote manom Ken Piana. Internet mombeko mikaka yo. TikTok, réseaux sociaux, nyonso tokoko lo bati na ba YouTube na ba page nyonso Ken Piana na Ken Piana. Problème est nini? Bon, je trouve ça normal parce que Ken azali nakolo ba babokaka libanga na mboma côté là toujours. Moni lelo soki oza leader charismatique, oza pena Papa Onda, oza Simon Kimbangu, oza Moïse ya Bible, kombo na yo ezala toujours cité. Donc biso ba Ken eza étoile ya kobotama. To sa musala ote poto koma danger, photo simba kisi sote ba panza biso to koma ba PD. Musala oto sala ngo normal sans kokota quelque part. Donc nyonso to yaka ngalo bakezaka a volonté ya Nzambe yemoko. Nzambe yebongo na linga bongo moto ezopela na mopanzi na yo. Il faut que kumisa Nzambe na toutes les circonstances ototokumisa etango bike eza kosala mo ya kisite ya nini te nane makamno so tsoloba mais Ken Piana oyebi bien que pona yo ndenge elobamaka ndenge pe tokomona na ba analyse to pe na ba intervention ba ndeko mususu o ba oleka pe na ba télévision ke
na Congo Kinshasa pe Brazzaville yokelanga lisolo kitoko oyo yoka bien. Église universelle pentecôtiste charismatique ministère des affranchis oyo kumba makana moto nzambe le prophète messager du temps Emmanuel Dodi ezali ko célébrer la fête du grand salut oyo ekosalema 17 décembre 2023 de 15h à 18h. Noko nyonso oyo ekosalema kaka awa na limité résidentiel 6e rue avenue Révolution numéro 817 yaka awa oyo kamoto na nzambe ozo eloko betela moninga lisolo kitoko oyo po jour wana ekozala terrible awa na ministère des affranchis l'homme du tikotako le prophète messager du temps Emmanuel Dodi Azawana. Chroniqueur bakoma koya ko diembela ba musicien pour na lupemba na bango pour na ken vrai ou faux que mona ke yo ngana komi par exemple Spiritas na komi Gaulois na komi Mutalatino na komi muto ya warrior pour na ken piano vrai ou faux. Bon, merci beaucoup. Question autouni za mabete lelo eza nango na ba moni toute chance tout évolue même technologie ezo évoluer na technologie à lelo ndenge ezo évoluer bato mususu ba na technologie à lelo peut-être bango ba kopesa témoignage ke biso to diembelaka na mupepe musu ya ba artiste ba biso ba ken to travailler na technologie à lelo te net ebimisinga Ken Piana a travaillé na technologie oyo ezalaka évoluer te ke osali émission balandi on balamoko planète terre mobimba babiso ba Ken ezalaki osala émission balando Kinshasa na Brazzaville sala effort siko ba ebo na poto ozo comprendre babiso ba Ken toza batu mombo oyo tozala influent déjà na Congo oza ba fan ebele nga Ken nazala na ba fan ebele oyo ba fan ebele na pourquoi na sens que nga Ken Piana asala émission na Nzondo télévision Ken Piana asala ba émission na ba direct télévision Ken Piana asala émission na ba CMB TV ya mama Reti Wamu wana YouTube ezala ngote ba chaîne YouTube ezate je comprends mais ce qui Ken asala émission lupang clôturer espace amunene batu bazoya pena plein tu mona batu musu na poto balo ba Ken to bandola na depuis Kinshasa tozala ba fan na yo ngana badasi ko kozala na ba fanatique pena ke balobaka ke non Ken biso tolandaka yo toki tobosana na horaire ya église po tozelaka 10h30 ebeta pona kolanda yo donc nazalaka déjà na ba fanatique wana faire azana okesete azo abeta na maison mère nga nazana ba fanatique ebele Fali azana quartier la te héritier azana maison mère ba déplique nanu bazui bangote na ba orchestre na bandi succès ba Fabregas ba bibi nanu te siko na lo ba kombo wana ça veut dire bina file kutu na otanga kombo nete po wana kutu mwa otanga kombo nete parce que muto aye ko bimisi azana nanu te ozo comprendre donc il est là biso ba Ken tozo mériter moi respect belé parce que to fandisa ba te belé na ba parler langage salanga plaisir ya trop ezali ya koloba na mona confrère na ngana ti Papi Mboma ebsanga bi Ken est-ce que ba ngana fanatique na Papi Mboma oyo Papi Mboma PM Ken ngaza fanatique na yo numéro 00 avant na bande émission na 14h avant na tala karibu variété Ken na banana ne pas na yo na zalama na pena na yambi mutu boya teli musicien boye polémique Papi Mboma luki siko musicien oke na yambaki oya fini musicien tel Papi Mboma so yo yambaye na 14h siko lelo na monde ya bémission musique Papi Mboma za compté parmi ba grand chroniqueur ya minene ya mboka na biso déjà Papi Mboma alo ba langage ke ngaza fanatique na yo chaque tongo na bisaka déjà bana bala musanga soki Ken na bandi émission
Julien Makambo na aloba walai. Viens nga Dieu donné ya ngumba. Chamberton. Abisanga abi mwana na ye a défendre na université nini babenga ngo tepe. A sala ngo na sujet ya na bosa na kutu thème na koloba viens nga Dieu donné ya ngumba. Grand prêtre ya blagité. La presse. Aloba mwana nga sala memo na ye na émission Pitopale. Conception ya émission Pitopale. Bato boza Kinshasa bokende koluka ya nga Dieu donné ya ngumba. Abi mwana nga fanatique na yo ya liboma. Ndiye sala kyo pasi na mono ndeta c'est là. Ya nga Dieu. Non, intervention ba ninga na. Julien, ermo boye. Soki to sa l'émission otiki nga pe nakoma na suka makambo toloba. Ya nga Dieu donné ya ngumba bi na université. TP mwana na ya sala ngo na conception ya émission Pitopale. A défenda pe papa émission Pitopale a décortica papa mwana ye azwa par rapport ya yekuta analyser émission Pitopale yango sela ngo nini makamune pe ekenda ya na nga de donner ya ngumba o aboyi vie na nga Chamberton makambu na oloba bokende kotiela ya na nga de donner ya ngumba biko mwana ya liboso asala défense na ye na conception ya émission Pitopale o ezali ko régner na Kinshasa grave ya ken peno za ba fanatique ozuneti mwana ya de donner ya ngumba fanatique ya émission Pitopale na kenda na héritier Watanabe na Angola na 2016 wana na bani YouTube te na début ya 2016 batu ba belela nga na Atlantique wana ba bela Pitopale ken piana ba archive ezali na bandi na YouTube te ba archive ezali tokenda ngai Juvenal Karine Mokonzi Yajoka Kabengele Dabana Basele tokenda na orchestre héritier ba belela nga na sali ya Angola ba fanatique oyo bazala na nga na Kinshasa na ba fanatique oyo basomaka ba CD ya Ken Piana apa kola na nga na Kinshasa na komaki sikoyo na créa Pitopale komaki ya CD wana producteur nango ezali Patrick Mayangi na vie na nga Gauthier Mascotte mutateka nga ya liboso esa vie na nga Gauthier Mascotte en collaboration na Patrick Mayangi après ba yo kabwana nga na continuer na Patrick Mayangi oso comprendre à part internet vie de loin o ya théâtre vie de loin na sala na émission mo boye ya mo nango ezanga tina ka boye do sana vie de loin émission mais etekama na poto YouTube ezate etekama la mort Ken Piana ozo mona oyo afonda ba fana de émission Pitopale de batu ya Pitopale ba créer royaume ya ba fanatique avant ba golo bazala ba royaume bazala Pitopale zara derrière ba fanatique. Vous comprenez? D'ailleurs le baké Ken bino ba lobby otuna question lobby ba lobby biso to diembela pas ba fanatique ya ba musicien. Oui, la plupart. Wana siko e photo na bato ba elelo parce que ba biso tozala na ba fanatique ebele. Je exemple ya émission Fever. Ya biso tout okola biso tout en majorité na Kinshasa tozala ba fanatique émission Fever. To bi émission Fever bandaka 22h. Zachary émission na ba flash yango na antenne ana 22h. Biso tout okoti parler. Toke kolanda Zachary bababaso na influence ya musicien congolais te. Tolanda mbanga ya Zachary bababaso lelo ya koyamba nani. Cela te que Zachary pour alobelaka artiste moko boye nde et comme ici Zachary populaire et côté sabiso ba parler ba 22h. Tozwa kaka nengo lobi wana lobi lelo bato akoma ko dépendre pas comme populaire face à la cima ya artiste et musicien. Soutenir artiste. OK, merci beaucoup. Viens na biso ngade ngadios. Abela Shogun abela venga Dios petit na ngai ebusugu venga Dios azara fanatique musicien venga Dios azara de musicien musicien mère vala ba origné on a grave mère vala origné
chaque époque ya makambo nango mère Eva la orenie grave ba orenie sima vie na biso ngade danga dosi mon frère et ana bato ba bimisi ma musicien ezali na bato oyo ba misale mape parce que nga Zak la salinga Ken asala biso ebele nga siko na yo créer style nanga pitopale tozalaki ebele mais style pitopale ngande na ye ko imposer yango na Kinshasa na komisi yango très populaire na osala ba émission bato ba ya plein koleka na ba concert ya bato na landi concert ya ndeko na nga Héritier Watana babeti na Pointe Noire esalinga mawa fort na musique ya kitoko Héritier betaka pourquoi bato bayaki muke bongo pourquoi bato bayaki muke bongo bato pe ba filmer pe batiako na ba réseaux sociaux mutu moko afilmaki na sima mais bato bayaki muke musicien asala échec il faut tolobela échec musicien pe asala événement sali plaît tolobela pe plaît sono pona yo so babiki osala analyse par rapport ya mpiaka ndenge lobi mpiaka conseil héritier eza po nini babillet etekamaki te sur le plan marketing esalami bien te ube ezalaki nini ouais tolandaki déjà ba image ya bato balobelaki non botala kote héritier bakabeli biso babillet awa oyo aza na besoin billet ya ozo bakabeli biso babillet ebele tomona yango sirema ke héritier abeti concert esali mpe mpiaka ozo comprendre donc awa sikoyo eza vérité sur vérité tolobela chaque artiste musicien nga par rapport ya bato badembelaka nsima ya bafane ba musicien vraiment gilet botalatala longolanga pena côté wana mwa muke parce que lelo Ken piana soki Ken adembelaka na nsima bafane bato ba comprendre yango da quelques jours yango na asenga bandeko nyonso tu bolanda biso bandeko nyonso tu oyo bosepela na Ken piana s'abonner massivement parce que lelo poser question na pamba te bato bamona Ken adépendaka pa bawario baza bandeko na nga soki eza na bawario oyo bamemamaki na mopepe nga na osenga bafani nyonso tu oyo bazalaka netre tozwa Congo mobimba te ke ezalaka na bafanatike ya fali fo Congo toyeba yango ke bafani bazalaka meme na baorchestre nde momona baorchestre ya chaque leader meme bazulema wana zulema aza eme zulema na BCBG mobimba wana aza eme mutu mosusu aka concert mpona kotala kaka JBT ayelaka zulema alela na ye kaka zulema le roi de bis encore alelaka zulema kaka tomona baexemple wana wenge musique ya maison mère ke bafere bamona vi na biso ezaka nsima wera bafani oyo nyonso bayelaka wera bafere bayolongwa wenge musique ya maison mère baki osala lemaki bayo comprendre ke batutu bazala ya concert bazala oyela kaka wera te biso mpe tozali na bafani wera mona pena ke bafani bakomi divisé par deux toya koremarke pe pardon papa ozo se distrait toya koremarke pe Héritier Watana be alongwe na kati ya wenye muzika maison mère toyomona baplein oyo wera azalaki kosala na kati ya wenye muzika maison mère toyo comprendre ke Héritier pe ake pe na bato mutu okozalaka trop sire te ke yo kaka nde bato nyonso tu soki mutu apembeni na yo bato wana nyonso badepandaka epa na yo naloba en général ya musique congolais ba leader bokosanaka te zela neti nga na oyebi so clair nga aza fanatique ya Ilunga ya depuis kala Ilunga oyo abeta epa fere na yo somona emission boye na osala émission neti Ilunga ndenge ya ilu ndenge baswana na mbazi omona te na kota ya makambo wana te mpona lela ya ilu fort memoyo olobeza te non naloba yango na bemission ebele Ilunga asala mabe te taine ezala bien te nga siko nasepelaka ne bongo fanatiki na ye neti nzembo Ilunga tya na orchestre ya fere nga azala fanatiki nango ayemao na Tiluba ozokopa nazalaka fanatiki ya Zulema donc Zulema soki azoyemba donc naomona esu papa sheri te wenge BCBG nazala fanatiki ya wenge BCBG ya na oya kala nazalinga na ya avant nayebiki ava JBA mata tutuka ludi nde abandaka batikelaka ata mwa desha nga siko nazala fanatike ya tutuka ludi naoya nanga avant nayoka narate tutuka ludi te naoya avant
donc il nanga tutu kalo di muté me kiti après na salle continuité nanga jiba zoyemba c'est ça et bangi sioté topé moi motema ko beta te neobiki bien sûr que aux aides gens ba fan parce que aux 8 ans beta du sommet za roi parcours na yo on la kisi batu de quoi tu es et puis qui tu es de quoi tu es capable et puis qui tu es par rapport à ba exploit au sala puis ils ont continuer lelo et au bangi saoté ko ndenge ba waro musupe ba big non so ki pe ba bi ba longwe na ba musupe bazana bango d'accord te ndenge ozali mais bon frère na lobby hein to mona pe ke ba abonné pe ba ko kitana kata chaîne mais na lobby hein eza mopepe yaka ti mopepe yaka yo siko kokota ngo mingi te ba waro nga na sala émission lelo pona musique en général mon frère nga za parmi bateau ba ko compter te ke aya adembela et pas musicien moko nga sala musala pena ya musala mon frère ti Koffi Olomide abwakanga la présence à maître Balex zela te ti Koffi Olomide abwakanga Koffi abwakanga pamba te Koffi asanta musala ya Ken abwakanga na 6e chantier nga mabele surtout ko tokutana boye te ya ke to solo la 2 minutes avant abwakanga mabele lisi asanta mupepe ya émission pito pale ndenge batu balandaka atanga na liste ya bato ya boka ba Hélène Kalema banani atanga na liste ngape nazala surpris na monika générique toke bimi boy ba kombo akene bimi mabele liste za n'importe qui te vous comprenez donc nazo mabanga na ba orchestre et belé tout l'orchestre ya Congo tous les orchestres ya Congo nazo mabanga avant na banda ba émission ya YouTube nazo mabanga na orchestre tout les blancs de Bruxelles gaz na gaz ayebi makambo toujours Kolandela encore et toujours Joël Salambi le millionnaire Joël Salambi na Belgique Joël yo ebi makambo so na mettre Balex non nga zoloba tokende to continuer na ba question wana obenga mettre Balex expliquer yo ba wana dépendre na ba question mususu on est dépend de ba question mususu mais ken pe na ba ota la biso na ebiki batebele balingaka yo batebele bakamori be oui mais ken piana ndenge mambuto elekela ki beka moni ki ken piana bambriement ba polémique ça uti ko sala masama o mais au somi maîtrise de soi na moni ba appel ya batebele ekoti ke ken piana ko kota susu na marama ya polémique te na ebiki et ça le fait moi plaisir non koloba esalinga moi plaisir eza décision ya moto papa nalobi ya bato oyo ba se déranger ken asala boy pona nini ken azala na contrat na orchestre moko te mon frère ken ti na bana musala nanga na contrat na orchestre moko te fali pour baza vie nanga na soutenir ye na continuer ko soutenir ye ndenge na soutenir lelo ba artiste musicien nyonso omoni lelo bato ba loba ken aya ko dembela ba fan ya fali ngana préféré mettre Balex nenga bengaki yo bengi mettre Balex expliquer yo relation ya Ken piana na F victime zala ndenge nini dans relation ya Ken piana na F mais lelo bato mususu ba sala ba émission batini bango baloba zela bato mususu batini bango baloba omoni génération ya ba Ken eza génération oyo fallait même 15 personnes te lelo génération na biso et sali musale teki fallait Afrique mobimba poto ye na système ya français mon frère batubati na bino bosa ba émission bongo bosa lokuta babini ke Zakari ateka wenge na ba émission ya français te na ba émission ya lingala Koffi Olomide azala champion d'Afrique Koffi Olomide ba musique na ende teka Koffi Olomide lelo ngana mona ingratitude oyo bande comme so ba yo finga fali lobby bato musu balobi émission na biso ya français to yaki nango yango esali fali lelo yeba na Afrique mobimba po biso to communiquer po bayoka artiste fali pupa mais bozo ko sana fort bato bayoki na ba français do ça dit que ba ça émission mais na lobi boy bino bolobi boy na idéologie génération ba Ken na génération na biso na bomba eloko te na landa tonton be bazoloba bango ba génération mususu ya bango ba Valdi na banani so boyaki ko luka lupe na makolo banani tonton Bev alobi ba propos moko très choquant alobi ba propos moko très choquant soki bomimonaki boza génération ya danger il fallait boluka bobima na ndenge na bino pourquoi boyaki ko luka lupe na makolo na biso génération oyo ezanga tina parce que tonton Bev abimi na maboko ya mombaya
Mumbai azali mutu abimi na maboko ya Jazz Kavulu. Demer abimi na maboko ya ndeko na biso Cynthia Kapashi. Cynthia génération nangati. Jazz Kavulu génération nangati. Bolingi bo bafoué musala nyonso oyo génération ne sali parce que lelo bo luka boko tsa guerre mo bo bino bo mona la ken. Mon besoin bateke ba Vincent pe baza na génération ken, ba Frank Sema ba pe na génération ken, ba Gilles Botala tala ba pe na génération ken, bango ba lobi ba na maya sika oyo esali fali apesa ngo 15 visa. Siko da habité. Pona nini ba langage ya bongo. Siko bino boye ko luka visibilité, boye ko luka visibilité et pas ba ya na bino oh bozo luka bo ignorer lelo. Selon yepi parfois azoteka pe produit na yeki. Aye na ngona stratégie moko ki. Mais boko OK ba ko défendre pe na lolengo bango ba défendre ba kisi pe implice. Na oyo po sala ki na kata MVT. Mais ko bakisa implice biso ka ande to présenter bino pas mutamemi ah mais mabino poto muta pesa bino pe ba visango ka biso nde batutoke to memi bino malembe to présenter bino mutamemi bino poto ayeba bino te biso nde to présenter mutu wana epa na bino mais ba biso boye to wana ba témoin benga na maître expliquer comme ça, on comprend les relations à Ken pour banda masura F victime, Ken abanda ngondeni. Tuna mutu ozobenga, otuna esoki relations zaneni azanani, otuna esoki azanani, ameka ko expliquer parce que ye azala na porte. Bayo lukanga na ebite, ayako benga na kati ya directive que Ken bazo lukawe pa monsieur tel. Yende expliquer. On a dit que tant que tu as lancé déjà appel, mais quel pena, ceux qui déjà à côté directement, tu as zoé, les tolantés, Maître Balex et Chimanga. Maître Balex Chimanga, tout cela qui n'est pas avant, mais. Maître Balex, Ozomona Oyo. Maître Balex, Ozomona Oyo, Aza, Maître Sécurité Honorable, Zakari Babas. Il a expliqué. Donc, on comprend bien, et là, on est dérangé au Mwandambu, et Zali Kendenge, Obi Kendeko, Bev, à Salake Mission. Bango baobi ba ina maya sika. OK, selo bango na ebite ken piana. Bango ba ina maya sika en plus base à la claire. Ndeko bef a traité nga étant que boké tu as presque na komi boké tu as presque. Ce comme ça là oh non so bango ba sala oyo ya ko ignorer ba effort ya ba artiste et musicien ya Congo bisala nyonso ba sala les amabe. Ba ça ba boké tu te. Déjà basala analyse na bango eza pona kokitisa ba effort o ba faire ba sala ba analyse na bango eza basé kokitisa ba effort o ba héritier watanabe bazo sala ba analyse na bango eza basé kokitisa ba effort o ba Koffi Olomide bazo sala na musique wana eza pe ki boke tute déjà bo sala liti moko boye oyo ba musicien mususu bayokana te. Et à Kenya Zoloba, abimi na réseau wana ya musique ya batu mususu, campagne ya déstabilisation, Keni abimi. Yo lobi Kenya komi boketu. O bino bo sala ezaki boketu te. Parce que ba boketu basala ka combat. Basala ka combat, basala campagne, pona ko déstabiliser, bato ba otambusa Congo mabe. Siko ngape bo benga boketu. Ki boketu na ngasi ko na déstabiliser musala o tozali ko sala ya mabe ya ko tumba ba effort ya batu mususu afali azato ndima pe ba ministère mususu pe bazali ba faire pe bazali ba ignosi pe bazali ba héritier watanabe pe bazali. Sont encore et toujours dans Violette Dinganga, Tony Luau Africa référence. Merci beaucoup Nayo. T'habites à Domingos, maman à Warren à Katia Paris. Et pourquoi pas Natacha, Natacha Foila, la Queen, et Simon Panzou. On appelle Simon Tebona Jimbile, Fortini Tangama. Ken Piana Makizembe. Bato ebele bako taxé yo au kosa de l'émission na bayo balobakabola moté pour na fali poupa. Ok, to monaki live oyo salaki na ndeko na biso Lianzi, si je me trompe pas, papa Lianzi. Et ça l'irage ya makasi ba selon ba missionnaire te belé mingi ezaki vraiment pour na ka ko attaquer artiste musicien Fally Ipupa na ebité pour na yo ken pen
Ouais, merci Julien Botatala. Au moins toko se dévoiler face te ngai lo esala nga pasi bande ko na ngai bouti Kinshasa boye to ana bino bien to sola bien maintenant ni azo pekisa bino na azo pekisa bino bo sola ga to sola ga normal ne to so normal parce que lelo bato msusu ba mona net ken piana na bandeko bauti Kinshasa baza un problème basolaka te tandis que tosolaka na tout le monde mais bosola na ndeko na bino bosone pe image ya ndeko na bino bosone image ya ndeko na bino na télévision oyo eza koteka mwana bato eza ndenge Yudas atekaka Jésus Christ esalanga pasi pourquoi boteka image ya Ken na ndenge ya mabe tandis que Ken aza ndeko na bino oyo bosolaka très bien. Parce qu'on a un mouvement il a fallu pour pas nazo battre bozo zwanga net ennemi na bino par rapport à quoi ceux qui na ole ka émission surtout ole ka émission ba lianzi ya ba tonto à Londres c'est normal ndeko na biso papa le mupaso ale ka ke pa migenyema na moni place FVT bo PC suspension te place ba pekisi bino boso la kana ye lisusu te. Bokomi si bandeko na biso neti ba prisonnier batu ba oti Kinshasa bokomi si bango neti ba prisonnier parce que c'est le sentiment na bango ezali bazala bien na Ken piana bazala bien na Ken piana Ken azana problème na bango te mais bokomi si conflit moko boye conflit moko boti conflit moko boye bobi misaneti Ken piana mutu mabe Ken azana problème na bandeko ba oti Kinshasa kosolola nyonso to ekomi to solango akuto bando solankulisi ce n'est pas bien ceux qui lelo to sala bolingo ya hypocrisie ce n'est pas bien même bokobo ya mutu mais bondima ne fils kata moi ba effort ata ya muke ya mutu est-ce que kokabwana nyonso to il faut ekomisa biso ka binemi kaka neti ngai eloko esalanga pasi ndeko na nga Manick de John na meka yosola na ye affaire voir nga pe makambo ebele lelo mokile emonaka Manick de John asali émission na ye kuna lobi bato bamona neti eza makambo euti na motema ya Manick de John nga aza na besoin te ke bolakisaka fasi na mokili ke tolobi boye mpo na Ken menacé à mitema bozolela ce n'est pas bien fali akabola biso te fali ipupa star international ya mboka na biso oazo beta concert a munene samedi babiro afali bakabola biso te nandimi te fali ipupa akoya na logique moko ya luka to beba na kabo ya l'occasion de rien fallait pour pas diviser bisoté pour à gagner quelque chose fallait pour pas déjà falli to koza na relation na biso ndenge tozalaka et déranger fallait na elo côté bandeko o ba otinda bino bolakisa image ya mabe neti na Ken bozana ba problème bazo faire souffrir mitema na bino parce que bokoka kozana problème na ngate Nandeni. Tout le monde o aye pemeni o aye awa na poto akoka kozana na problème na ba souvenir eza ebele Yesu. Non Yesu te bola moza ebele bola moza ebele bola moza ebele ba souvenir eza ebele ba bon moment eza ebele batu bakomi ko pousser batu bokende na ba émission boloba boye bobimisa ye pena mutu mabe omoni ngai eloko esalanga pasi mutu mosusu akoya abeti na émission soli mabe makasi mais ayolela nkulisa abengi yo alobi Ken supporte batindi nga kaka nasala yango mpona nasepelisa bato ya mokili obimaka mabe me limbisa kaka elo nasepelaki na eleki na nga oyo nabengaka mwana na nga Valdi Tambwe akokaki kofungola motema wana te alakisaka mabe ya vie na ye Valdi Tambwe azwaki ata mwa 2 minutes ya odefendre vie namoni place Valdi Tambwe bakangi ye na kasho te bakotisi ye avion te
ba refoule na makasi po alobaki pe mwa bolamu ya vie na ye. Mais totika ba hypocrisie soko moni pena oza na mabe ya Ken ozokende lobeza ya solo sala loba yango ya solo kobenga Ken ya kulisi te bosola na Ken ya kulisi. Bozoteka Ken pia na ndenge Judas ateka Jésus Christ. Pour un sentiment ya mbongo ya mokili. Ce n'est pas bien. Donc bozoteka nga batu bayokela bino mawa bénédiction na nga na perdre yango likolo na bino. Na ko perdre bénédiction na nga te na ko zala kaka Ken o azalaka fort. Lelo tout le monde oh ba piéger na ba question nga na senga Manique de John Kisinjora boswa na makambu na bino nga na za bien na Kisinjora na bien na Manique na bien na tout le monde na bete masolo na bi makambu ebele to sala ezalaki nango ba théâtre to za bien na tout le monde no senga pe ba biro ya bandeko na biso ya F20 Ken pia na za netre Ken pia na minute azo kipe mission ko lekate batu balobelaka fere na abi nemi na bango na minute ote même soki basenga émission tokosala na minute oyo naza na besoin ya bajugement te na odépendre na orchestre moko te mais bareconnaître mpe ke bato mosusu bamemi baza bato oyo bafabrike par Ken soki Manique aye poto lelo pourquoi bazwi Manique tandis que babi atikaki mpe bana epa sere na biso mosusu Salima bazwi Manique pourquoi po Manique azalaki na liboko ya Ken. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'intoxiquer Manique alekaka à TV afingaka à Ken? Vous avez preuve à Blue Runner solo. On a ce que comme il faut question. Non, et comme il faut question. Dans le sens que on a le babongo, na yebi pourquoi on a le babongo. OK. Faut répondre. Parce que batanga ni baye, bayaki basala musala, mais bayaki ko sala musala te ke ya ko commander bango eza service militaire te. Eza makambo ipe ya musique. Babiso pe toyaka poto awa na 2020 tozala mona pe makambo te ke nyonso to ke noloba na TV okomi diriger MC pas soule Ken lelo loba boya lelo ngumba mutu boya lelo boya mutu boya kendo finga papa na bino kendo finga na mama na bino basi oyo premier le kalelo komi finga na mama na bino finga na bana yo bota finga non. Et ça langa mutema pasi soki to luka liberté te na musala o to sala to vivre neti bangulu neti ba meme eloko ande na zolité tout le monde akoma libre abandolo ba makambo o eza na mutema to ko makaba hypocrite te ba yambo na plateau munene yamsu ya France mutayambi yo ayabike ngai fona tuna ba question na bimisa makambo nyoso bomba na kati ya mutema. Momo na ambi mutu makambo aloba yo muto yambiye yo bula aloba eloba vérité oki azoya kolobela makambo oyo bakode ye ki akoloba boye oki vérité ezobima te vérité batami na mutema yango ozomona sikoyo bashoki oyo bashoki oyo bandeko mosusu baozwa baconséquence nango ekende obima mingi na Kinshasa omona pena ke omoni lokuta yaka na sincère vérité yaka na escalier bomona pena bato mosusu aki owanga na maloba oyo ye moko aloba parce que lokuta motu awanga na kango kaka ke nalobaki yango kutu mpo na boye mpo basala batindaki nga boye soki nalobaki bongo te balingai babengana nga eske boza sire soki bato mosusu oreconnaître kaka Ken toza na Ken bien toputana na Ken te Ken azani mpe jaloux na nga te oza sire ke soki fale okabwela bato ata 1000 akopesa o te. Je vous assure que la bande de Kobaza va venir sur parce que vous savez que bango nyonso quand nimba zobo ya Ken tu ezape na ba keke op bazo reconnaître pe munene pe valeur ya Ken. Non, eza na batu oh na kolo ba ko reconnaître mais ko reconnaître ngo ba reconnaître ngo difficilement. Toute la vérité n'est pas bonne à dire to fungola ngo awa. Tozela ba concert et aussi là samedi. Comme ça semaine prochaine eza ba vérité belé pe robima parce que bandeko mosusu baye awa baye neti ba meme ba tie bango singa na kingo semaine prochaine. Mais oui bandeko mosusu baye awa ba bloquer bango singa na kingo ya maloba
omoni makambo oyo ya ba flatter o bazaka pembe na ba leader flatter o aza pembe na leader bakoma luka ko jouer ba rôle neti bango nde bakolo ba orchestre tandis que na bato bamemi na bato baza wana oyo baza zinga oyo bapesa bino maloba boza na bino msu ndenge moko bino nyonso to boluka mafuta nzoi ya fali pupa baluka bosala ba émission moko boye mpona ko déstabiliser Ken bobimisa Ken mabe bobimisa Ken jaloux tandis que na mitema na bino boyebi ke mutu nyonso na mokila kozala jaloux sauf Ken boyebi yango très bien bobi ke Ken mutema ana tokolo bango na mututu mais sauf Ken po nini ko insister mingi na bandeko ozo bande ozo sabiso ki bandeko na boye banima makasi mais loko yozo comprendre que likolo oyeli musique na biso ndenge etambolelaka déjà soki eza bongo parce que soki ezaki bongo eza ndenge ozoyeba mpona bango bongo seki yo pe avant ozalaki na kati ya problème yango ke lelo ogumba mutu te ndenge otsoloba ke lelo osali so pe bango eza bongo pourquoi kokende pa na bango na tandis que na minute po ya no yozo lokwa ndenge olobia oza net oza lokwa ose sauver et puis deuxièmement oza soumoto osiko oza ba procédure ya makambo na yo o etali makambo ya vie privée na yo par rapport na poto alors que bango bazana bato ke ba ko travailler nanu olingi baloba nini sikoyo moni eloko esalanga passe ebebela nde bango eloko ezosalanga passe eza bato bayaki 3 équipes siko bato baosibir pression ya mabe eza bato baye na équipe ya sule kauka baosibir pression moko impossible donc bakoloba bolamu ya Ken te donc bango il faut badéformer bolamu ya Ken babimisa Ken surtout eloko esala pasi kobimisa Ken na image ke mutema mabe po valide aye poto valide ye moko ayebi ke plus jamais vie kozala bongo ye moko mais courage ya koloba ngo bazwango wapi kisi njo ayebi ke plus jamais vie kozala Ken akozala bongo mais courage ya koloba ozwango wapi oyo plus jamais Jaël Show akoraisonnele Ken ata bongo mais courage ya koloba ngo euta wapi tala manike émission ki osala bato baotindelaka balie bakati mwa ndambo obiya na bengi Manique de John na leli mais babilo mosusu tosola basilisa makambo na bango baosala basilisa comme ça mokili comprendre makambo ebele soki moto akomi nete bokotika ye libre te asala mpe makambo na ye bakomi kolandela tous les missions ese soki moto alibre baponelaka so journaliste oyo akoyamba ye otangaki bapopole basalaki mendire mais bapopole mopasula esalaki barage te par rapport oyo osali na mana par rapport bapopole mopasula bayambaka basele oyo mpena oyo toyebi uniquement ayaka mpona kokrashele fali sele aza vie na nga oyo nga na aluka mpe sele osika tosala émission bapopole mopasula bayambaka mpe basuzuki luzubu ekreaka jamais problème donc Ken aza censé obligé donc na kasho te naza na kasho te na nyongwa mutu te na kondane mpe te ya kosala makambo oyo nga na osala bafanatiki ya fere oyo abimisi album dynastie album ya makasi bongo album eza na banzembo ya bamélange ya bastyle baza oblige mpe ifo tolobela bango zela ok na question na yo bafanatiki ya Héritier Watanabe oyo asalaka miziki ya bien musique intelligent oyo Héritier asalaka bafami na ye mpe bazelaka Ken mpe alobela artiste na bango parce que Héritier asala mosala na ye bien bafanatiki ya ve na biso Koffi Olomide le grand mopao bino boloba bobi Ken ndenge aza boye tosilisa ye d'avance ku tozobebisa makambo ya baabone na ye Koffi Olomide na Fali baoyokana te mais Koffi so continue aza mpe na 1 million d'abonnés na ye bawanga balingaka na bango mpe Koffi te mais Koffi azala 1 million d'abonnés Fere na Fali bayokanaka te mais Fere mpe aza na nombre d'abonnés na ye mpe ya makasi Héritier Wata asenga baabonnés mpe Fali te Héritier mpe aza na baabonnés na ye te Ino Sibi aza na 1 million ke so ba 2 millions d'abonnés mais na Fali bayokanaka te donc bato bakatisa te ke baabone ya mokili mobimba ezaka na maboko ya Fali pupa
que soki mutu oyebi ba chance na biso ezani tozalaka deja ba 80 000 abonnés ya ba fanatique na yo moko ya yo moko basabone na makambo na yo. Ben lelo soki Ken alongwe na musala wazala usala ke nyonso tout 100% fali, la vie continue. Babone à kala soki bakei, babone à sikape bakoya na bango. Bakoya parce que la vie continue. Mais babone o balinga musique te bakoya bakozala ebele bakoya. Vous comprenez? Donc c'est ça le problème de continuer na biso. Tango to yambaki maître Balex awa. Non, tango to yambaki te. Non, non, c'était tant na yambaki liboso abete tant na bitango na yambaki liboso. Maître Balex exact. Donc na beta lisola maître Balex awa. OK, merci beaucoup Ken pena ba la biso partout dans le monde. Na moni ke tant yo zo beta lisolo bi ke non. Bandeko yo so comprend déjà jeu eza na kati déjà. C'est là yo nengo bi ke yebi ndako na très bien. Yo lingi ning. Na ebi ndako te na ebi musique très bien. Ebi musique très bien. Ko kende na ngabo bote. Ken yo zo lo ba. Filer possible ça va toucher ça so mi balé. Awa tolo be la musique en général. Tolo be la musique en général. Yo ka question na. Olobi boy. OK. Oyebi ndako est victime bien. Même on le bien aussi côté le bon émission pas de bataille biso. Oza ko regretter makasi na ba dur ya bandeko na yo. Oyo ba ye. Peu importe ba équipe eza différent. Mais so ndenge biso to yebi. Ndenge yo pozala ki liboso avant. Na ndenge le lo longwe olobi ko communauté. Olingi pe siko ke soki lo kwa bango na ba longwe te. Baba na ko défendre soki ke courezo le kate. Mais na lobi gilet botata yo za mutamayele. Kolongwa na kotika c'est des choses différentes. Kolongwa ezali contrat osinyaki clause moko ezalaki na kati yo ukati yango osanje seme mususu. Ezali ba sentiment o nga azaki osala na tiki ba sentiment na mupanzi na changer ba sentiment nanga ya vivre. C'est tout. Kolongwa siko yebisanga siko Kolongwa siko contrat ezalaki wapi. Bon, est-ce que bon taba na ndinga contrat ben na ndinga yo kena ça pour to se comprendre bien ngana yo olobi ko komi naître ndengo lobi ezala ba sepel nango. OK, ba féliciter yo, ba ko pe bonne chance, ngai pe na pe bonne chance nango mais est-ce que ba accès aux aki nango liboso na victime? Est-ce que pona yo lelo ezali soso? Mais ceux qui ba accès wana ezala te na mona bango baza ba grand makasi. Ceux qui ba accès ezala te baza ba grand parce que nga sali bango eloko moko te. Fona za na accès na ba OK c'est tout. Et là quand on bête c'est ça Ken puis na un problème na F victimité. Ken puis na soka za problème na membre moko boye kaka tambola na fali et ça problème est concerné F victimité. Ce Ken puis na un problème na ba journaliste mo balanda F victime et ça problème F victime ko kota yango te. Gaz. On s'en reprend. Donc, il faut ça la nuance côté wana. Ken a un problème na F victimité. Ken a son na F victimité. Ken il fallait s'allier et l'autre côté. Na minute pe Ken pianati abando coopérer na ba faire ba héritier ba sala pe et l'autre côté. De aluki siko azongi sa relation. Eti non sibi asala nga pe et l'autre côté. Bien na biso confier asala nga pe et l'autre côté. Mais tozala ki bato ya matumboli. Boya kotumbola ba artiste ya bato. Sko via kotumbola ba artiste ya bato. Via ko critiquer ba œuvre ya bato. Eza mutema, eza vi o nga siko na tiki. Mais là c'est que Ken a un problème na F victime. Ce qui donc comme un problème na F victime. Là ça me concerne pas. Ce qui n'a remarqué que activité moi ya F victime pour concerne à côté ngote. Si on a remarqué que ben si c'est moi F victime a boy koleka là na considère est-ce que na Congo na biso F victime ça ba journaliste comme ba prisonnier na bango que il faut ba lobela ka bango ceux qui comme lobela mutu mususu ba commission ennemi ceux qui ba la sanga prison oyo ba journaliste ou bien ba kombo mo ba zaka ba prisonnier pour na lobela ka orchestre moko bato wana ba sincère lobela ba orchestre msoute là siko na oyeba ke na beba na F victime soki tozala ba prisonnier ya F victime te mais il faut tozala na bango ka bien soki nazala prisonnier mais na seki pe liberté
soki pena nazala prisonnier selon ndenge ozo calculer selon ba calcul na yo mais prisonnier chaque prisonnier luka liberté mais oyo eza moment sikoyo asenga liberté et dit qu'à peine 20 ans de prison suka aluka liberté Fati Bento apesi ye pe mboka na biso ezami en otage awa 5 ans toluka pe ezami en otage ya prison ya souffrance 5 ans oyo totoleka toluka pe liberté Moïse Katumbi azwango na chaque domaine mutu nyonso tolukaka abima na prison moko boye oyo ye azomimonaki makambo na osala na kati ya prison mutu nyonso so amoni makambo osala aza neti na kati ya prison mutu nyonso tolukaka abima na prison. Merci beaucoup, Kelpena. Tout le monde a prison mosusu pe bafere bazalaka nango epa bawera aluka mso akata relation po akoma na liberté na ye ya kobanda kosola na bakofi na bavie mosusu parce que kozala fere kozalaka mwana ya wera ezalaki neti aza prisonnier ki akosolola na kofi te ozo comprendre akoki kosolola na kofi te ezalaki neti prison moko boye oyo ekangaka fere alukaki nini baseri moko ifo akata lie wana po azwa ndenge ya kosolola na bavie na ye mosusu bafali mpe bakomaka baprisonnier ti relation na vie na ye mopao ebloke ye mo aza na relation ya bien na bavie ni awenge eza te aluka mpe akata mpe relation na Koffi Olomide po akoma libre abando sola akoma ne libre na bato nyonso. Merci beaucoup Ken Pena. Nasi batoza biso awawa balandi biso na fimbo nazo continuer toujours na kosenga bo s'abonner vraiment mingi na chaîne na bino fimbo esika bozo ba information bato nyonso to balingaka pe balingaka kimia parce que oyo eza procédure ya pe toki na procédure ya pe toluka kimia na mutu nyonso tu kindeko tikala kindeko relation tikala relation mais tozala mpe na tout le monde. C'est ça, toluka la paix. Merci beaucoup, toluka la paix. Ken Pena comme na souka na ebike. Et ça lui plaisir makasi ya Joël Salami et pourquoi pas ya Papi Pedra ya Palmera Moulamba ya Willy Moucheni. Papi Pedra Palmera Moulamba ya Willy Moucheni venanga Jimmy Belaou venanga Gauthier Mascotte babike toluka kimia. Merci beaucoup. Awa toyo finga mutute, merci. Ah toyo finga mutute kande Ken Pena lobi bomoni ke tuyembela bino Ken Pena na ebike ça lui plaisir makasi. Nambo pyramide molongani ya Laetitia Kitolo et pourquoi pas na Kadinanga ya Guy Lumbu. Merci aussi na MSC qui se respecte Joël Ntimba. Wivine Kimia na kati ya Bruxelles la carte qui gagne Bijou Masinga. Ken Pena possible. On a silisa ezali naza libre ya ko leka na émission nyonso ya nyonso tu. Naza si on a problème te ke émission moko boye ken ayoka na journaliste wana te journaliste wana za ya ka mususu o ya ka mususu ngasi ko na commencer à émission na ba journaliste ya ba kanyo surtout donc naza libre. Merci beaucoup. Na libre merci. Moi de 3 personnes yo ba. Non, Joël Salambi oncle Guy Kingombe Ser Poli Lumumba Ville Zombata. Donc merci na yo oncle Ogi Kingombe na Lubumbashi, merci beaucoup. Merci beaucoup na yemo babing na koma les pétroliers puis to mavungu na kati ya France et pourquoi pas na les boss Gelor Ingila. Merci beaucoup na yo Gelor Ingila. Tony Luau Africa référence Simon Panzu. Merci beaucoup na batutu botali biso partout dans le monde 14 Tangama. Merci.